so mambo boza sincérité au côté nda kwanganga parole ya nzambe et justifier yo ozoni ma côté nda kwanganga pona côté nda kwanganga le prophète molimbisa ngai côté nda kwanganga Carlos s'il te plaît prophète molimbisa ngai na boki le côté. Allô Masasi, ya Masasi. Nani mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni maman avec église. Alors là qui bien té. Tant bazo c'est mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba meme ba dispensaire mike. Et là sunde ngona temama. Mina poto na Kinshasa la même chose. Et loko zo c'est pelisanga. Ba na mama comment na Misunga homme de veillard. Kota ni mama. Oh mama zo ngola bébé, bazo zo foya mama. Mais là fa moni mama zo chez nous. Mama zo dia 3 fois. Tongo bibi poko. Debo na et loko c'est pelisanga. Misunga homme de veillard. Oui ba, oui ki bana courant zo kata. Soka serika manœuvre pano ya li. Bana lumière 24 sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azaka tu sais pourquoi homme de veillard Misunga eza na kati ya clinique Misunga. Doso futi mbango nezo regretter. Awa tu bien na mozali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. en tout cas ya Masasi emonani penanga na peni bana mama comme na homme de veillard Misunga. Emonani na misu te. Emonani bamboko na batinda ya pamba c'est fini tout ça. Le lia mo lisusu te. Homme de veillard Misunga ngana bango rendez-vous kana fendi no. Na peni. Non, tika ya panda kuna lia tranquille. Après ma médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana na pesa kama mbongo na fendi mo. Yebisa bango na changer comme on a fait mili bati Misunga. Babe. Nalobia bokanisaki tosila te toye lisusu mama Clémence Kwamba Kabamba toujours idéologie ayeli biso lisusu Queen Clémence Talent concours make-up et coiffure professionnel deuxième édition yambala oyo eza ya ofele nalobia eza ya ofele poete casting na biso elingi ebanda deja pona komikomisa benga na banimero oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 plus 181 75 66 46 76. Yaka kotante chance na yo na batala ozali na yango kotia make-up pe kokanga suki yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko nalobi ya yo moko kozanga te mikomisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya ofele nalobi ya ofele mama Clémence Zambe apambola yo pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba pona yango mama kamata bisu kamata lisusu Mbote bala nyos bolanda biso na kati ya Shebisho télévision na émission malamu émission ya Bravo Jésus émission moko éducatif émission za ko aider bato belé émission oyo nzamba zo sima mitema bato pona ko dévoiler makambo oyo bomana seko na seko pour que ebima encore une fois ndenge bible lobi na biso que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est une émission moko na ebité merci na bandeko nyos ba ko partager ka ba émission ba ko beta lisole pa bandeko en tout cas bolanda émission au botala makamzo le ka botala en tout cas isa ko aider belé nzamba pambola bato nyonso ainsi que notre sponsor officiel na kumba Yesu Masia yende muta sponsor za kabiso pour que musala oyo et que malamu merci na bato nyonso ba yeda kabiso
Merci à notre papa Cheikh Moukadi, ainsi que Malidi Moukadi, Bana Nyoso, Nzamba Pambola Bino, ainsi que aussi Dinij Mosolo, Dété Nzamba Pambola Eskozali, ainsi que papa Eliache. Tout beau sanité encore une fois. Joyeux anniversaire na Yomoko Vie Jojo Lukoji, notre demi-siècle, Nzamba vraiment Lola Pambolo, qui est encore une fois vraiment les bosso, ainsi que na beau sanité Jérémy Panda aussi, joyeux anniversaire na yo, ainsi que Beni Moujinga, joyeux anniversaire na Bino. To pesi mbote ba de ko nyonso obaida kabiso asunga kabiso na bosote ya ma conseil privé na kombo ya mama Gisèle kabisa eske papa lenza mapambola bino de la baka chaque fois que non il y a des problèmes et des problèmes problème zo zanga te problème za ko continuer zo kokoba kobaka to ebité o eza problème nini bolanda lisolo o na bokebi nyonso vraiment ça peut nous aider na ebité ko aider bato ezaka mabe osoto ko aider pété ezaka mabe mais biso na bino to koyeba qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour cette émission. Oyo ezole kalelo mbote mbote prophète boni kimi anangula nzambe kimi ezali non comment on a papa kombo nanga Carlos Ambalou papa Carlos na raison encore une fois papa Carlos auto kufa au Brésil aka osama ramener moi je m'attendais que peut-être qu'il y ait une personne à carte plateau merci beaucoup papa Carlos est-ce qu'on peut prier pas de problème to sambeli nzama kokinyo soto peso merci tout qui m'a na salobo konayo notre Dieu tout ce qui déroule notre mission à Salobo Konayo, tendre Père, ce qui est tenu sur le cas, Aïsa pour la gloire nayo, dans le nom de Jésus-Christ par la foi de Trobi. Amen. Amen. Papa Carlos. En fait, je crois tout ce qui est lié vraiment à Lubo, puis qu'on est au Banal Lukabiso, on est là. Oui. Effectivement, on a bando Lukabino, on a bando Tala Talabino kana ba réseau, ndenge bobanda kwa cadre ba makamba bato. Ndenge pe nazaki na likambo na moni sel place o na koyi komema likambo ngo eza awa ndepe na benga ibino atuka na problème moko ekomi ko se charger ngai donc esinga ka na luka na se repentir pour na tika na kimia na mutema. Il y avait une fois na kota mitendi kuna ngando moni naza ofele de père et mère ba parents nga bakufa na batika nga na âge ya 7 ans bando vanda ka na église moko boye si tango na comme ça ba 9 ans il y avait un papa oyayaka côté na biso ndeka babanda ko somba ba mapango côté na biso asomba lupango na ye nazara pena muninga na ngamoko yepe azaika ofele de père et mère to banda ko sangana ka biso mibale po to kutana na kati église to lingana makasi vraiment makambo nga banda osala yepe banda osala ngo lupango wana papa ngo ya sombaka lupango wana komoni papa Jacques Claude akufa déjà na lupango wana to bandaka mingi ko sakana tango ya sombi abandi ko pekisa bana ba sakana esu wana te tout ça mais biso to zaki soki to ye ko sakana to bandai ko buka ba biloko mo to banda ko sakana ngo ezaka lokwa ba makemba bo ya miki biloko wana mike to banda ko sakana ngo to zo pikola ma banzeta ngo poto kende nango yesko ba ba soki bo pikola ka boye bo banda ko pikola ka nyonso po lopango etikala ka normal Debi sope to bandi ko ye to banda ko pikola tipe azwa biso to bandi ko sala misala na lupango wana atuka alinga biso makasi po to banda ko tosa ye to banda ko sele ba misala soki abengi biso bosu soki aye to banda pe ko linge parce que ce moment là to zaki mana place ko lia pinda bien te mais soki aye o mona biso mo mapa biso mo aji to banda ko linge makasi to sala misala tinda ba bandi pe ko tonga banda ko biso banda ko zalana azo futa ba maso biso banda futa mate abando zo biso vina lokwa bana na ye ti tango ndako esili baye kozonga wana na mwasi na ye ndayaka kobenga biso akenda tie pa pasteur no ngana bota te bana oyo soki na zuna nga bango eza nango problème te pasteur pa bi bonga pe na eloko kosala te po bazalaka na bango awa ngakuto kuna kosepela ke gloire à Dieu ozo bango bokola bango ekozala ma bien mais posa lesaka obatela bango yepe papa Jacques Claude azwa biso tokoma kovanda donc ngana camarade na nga wana tokoma kovanda pa na ye donc mwasi na ye pe aboyaki biso te alingaki biso kolesa biso
akoti biso classe donc azwaki biso bina bana na ye pena bana ti nzambe yaki kotinda sanga no pasi ndi nzambe azwi molimo papa Oh, papa Jacques Claude Akufara. oui Oh, en tout cas, paix vraiment à son âme, hein. Oui. mutazong sayenge sengwa bapara zaki ye na mosi na ye et est arrivé quand tu vendaka na salon tozolia tobeta masolo papa Jacques Claude abanda oyebisa mosi ne chaque fois moninga lelo so na zate lopango oyo pozaka double parcelle abi lopango oyo okopesa bana oyo moko comme ça yo potikala na moko soki na zate mosi na ba yo ozato kende wapi tozobokola bana na biso ozato kende wapi na cadre ba jeka to banda oyo kosola etango yaki kozwa maladi na hôpital ngai Chris mwasi na ye na mbeto hôpital ayebisi mwasi na ye alobi ndako oyo tovai oyo totie balocataire bana oyo nde fotikela bango lopango wana oyo biso moko ndako tikala na yango lupango kabolango na mibale pesa bango parti na bango yo pe tikala na ndako wana mwasi ne pa ndimaki alobi wi na ndimi na kopesa bango lupango tout ça et tout ça mais quand arrivé tango papa pa kufi nzamba azwi molimo na ye tosali ba matanga nyonso tout complication ye okota mama boy kopesa biso lupango aboyi liboso ezaki na note boza nanu ba trop jeune bokoya kobebisa lupango tout ça boza nanu nanga tout ça to banda pe comprendre aba toza na pe ba jeune mais to komo ninga na ngana epsinga bi yo mona teke mero olekela biso boy lupango zaki ya biso jusqu'alors opesa biso lupango te bifo biso moko to zaka na mikanda lupango na maboko na biso na biso mama za mama na biso lupango eza na ngoka ya biso ye pesa ko mukolo biso to ko sala eza ndeni to batela ye o akomi deja mukolo ya bité nga mikanda wana fo zala na maboko na biso ponga na zala bien na mona damera na ba projet boya na ba projet bo effectivement tango toye ko tuna su mama pour la deuxième fois ndé mama yaki oloba bité nga na ko pesa bino lupango te nga na sofana mobali na ngai mbongo wana tito somba lupango boyebi nde bimela te to lokota bino mazongisi biso na bapasi moko bani tout ça iloko osala ezala ite nga kutu na bayaki na ngai na banda oya supe ndako ngo pena bien te nde moninga na ngai ya kobenga ngai te moni po ba complication pende kendaki makasi eke makasi ayaki na connaissance ya moninga ne mo avocat wana Chris moninga na ngai ayaki na connaissance ya soki ndeko ne mo soki moninga na ye mo avocat ake apesaki dossier wana epa na ye dossier pe bandi ko évoluer à un moment total boye dossier yango efinana kaka boye moninga ne pa mona na te eloko te bayaka ko timbisa ye ke te mama na bino na ya alesa ye bala kenda epe oyebisa nga bitala kutu moni pona biso mera na zakina ba projet ba bitala kutu nga nazoki moninga avocat pour la ndelanga boye mais ye akenda ko corrompre bango tout ça nga bi a corrompre nga pe mutemo ambi ko molatanga abande numéro ko sa biso boye pendant que mobali ne va kufa lobaki bo jimutemo ambi ko comme pe kolata ngai to meki susu kota ba ver quartier kande zala ba père à quartier to poser likambo balongisa na bango ka mère wana balongisa ye nde mon Chris ayeke oloba bite mère oyo nga na osukisa ye bona boye te to ananga moko boye alimine kaka po biso totikala na lupango na biso na boye kikutu atalisa nga ba avantage ako nazaki mpe convaincu na mambo alobaki nye tokenda pe panganga ngo tumemaki na photo ya mama
asali ba biloko na ye, asali ba biloko na ye. Ayesi biso ke eloko atie mama na nzoto e banda obomi malembe po ba remarquer te ke za biso nde mutu to bomi e banda kande tazo bela kande mobali na kufa kinde tazo bela a ke hôpital e kosimba te compliqué a kufa. Donc si ba décembre mama ozala te ndinga tant to sali pe ngo to zongi pe na biso même jour to sala ki likambo na tango to zongi mama bengi biso asomba akenda kizando asomba bilamba mo bwana do asombeli pe biso su bilamba déplacer na ce sala inga pasi na bi atako to nga to sa mama ngo mabeme dini pa mama ngo azaka bien dini pa mama ngo azaka bien na bisi Chris nga bi to lukeloko to longole loko mama oyo malgré tout alignine biso kaka tolongo leloko ya boyi pena lobite akufa kaka lupango za ya biso akufa kaka namonaki autrement ya sala te ndeka ya ke na zui téléphone to otala na biso na koti na nga YouTube na otala na nga ba vidéo nde na yo mona émission oyo peut-être nga pe na koza solution na nga awa en fait so pena na ye awa pena ezande prophète po bosunga ngai na posa te nazala makila mutu na maboko se na kenda kinda kwa nganga mais mama ngo dini pa azane ka bien depuis to kende nda kwa nganga comme ça sumaka musu ya bien makasi do kosola na biso bien nyoso bien na posa te na mana posa te ozana makila na maboko s'il te plaît prophète sur ya moyen nde boko sungela nga bo sunga ngai et que ok, Carlos. Nous allons comprendre, nous allons comprendre le motema na yo. Et puis na kombo pelandi hein. Kombo pelandi yo. Papa Carlos. Parfait. On l'a dit très bien dans le lobby. Vous avez une église. Et puis mutumora ipo asomba terre, azubino ti bokoli bino botani ba classe, bokoli. Mais on a eu kaka papa na ko lobake no ba pesa mino lupango wana. Mais après avoir ko utepanga nga pato kata. Ulike bo sentir comme asuna motema mabia comme su motema malamu ko une fois. Ndo mone ko quitter. Oye ko luka solution parce que solution te maman ko kufa. Oui prophète. Donc décembre awa mama ko kufa. Donc c'est limite na bino boche. Ndenga ngana atie bino aisi sobi eloko atie na nzoto e banda ko komema malembe donc ndeti ka maladie malembe décembre au 4 janvier te donc décembre fa kufa c'est une question obono ya su wana te wana fanda pour le moment ça non tango makambo na to banda ko potana na makambo lupango tout ça na bandaki ko kende pa camarade moko kana banda ko yabi ko taki ngasanya bando ya uvanda na ye kaka ya moto lali ya mo nini mais nyoso ya nga ezala ina onkana ndako tisiko ezakuna to ezaka na kata ndako e bon sko ndeko no Chris ye pas zaka wana inga kutu na déplacer ki mais ya déplacer ki te ya fandi wana pa mona ni mama na obome malembe bien donc il moi ça besoin assister na spectacle ya kufa mama. Ok. Je crois que tu as une question à te parce que ceux derrière Moutazo va dévoiler Babylone quand on a passé. On tourne la question pourquoi. Parce que spectateurs dit très bien. Makambo Yoya Carlos Alobi, c'est vraiment ils un peu moins bien ils a passé dans mon thème mon toit même si la kaki bino le pas ngo. On beaucoup matin niveau qui pas nganga. Pour beau récupérer même si ta maman a bota quitter. Mais tu que kozwaka bino ko faire kaka kwa berger bino na katanda kunae aba allié CEO Amélie CEO tio zena mande fouté azumino de 9 ans tina âge bokomi nango pourquoi biki na pesa no lupango te nde boki ko luka moyen no lokola papa na lobaki est-ce que a signé ki mukanda alobaki on verbalement parce que les contrats en a des contrats et un contrat écrit et un contrat peu verbal mais est-ce que
tant que vous salam mutala mabe même si vous comme moi ya rabelé mais alambeli bien fou petit le bozo za na kati anda ko wana bozo participer na kati anda ko wana mutema mabe on a évité ton sport publicitaire après dans sport je crois tobenga maman to a numéro maman to a numéro ya ndeko comment nani Chris comment maman là mon boy Christ de Christ antichrist to ne watoye bakaka toi la sport publicitaire il y a Bravo Jésus orphelinat na via za numéro 27 na commune de Matete après c'est bango tozozonga dans notre émission merci. Bravo Jésus a lancé opération Tangisa orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa Labadon Abino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, RTL Monnaie. Tozoni Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Merci Bane Obalani. Tout le monde la sport publicitaire, il y a orphelinat Bravo Jésus, et la matete na via 27A. Toba chaque fois que koyeba ko sala bolam na bana bitike ezali kozong sa sou bolam na kati ya vie na EP kozong sa bolam pe na kati ya génération ezali ko la future. Et débat na oyo ule ke ozwaka 100 200 pesa misia bwaka. Mais ko débat na oyo ezali ko la ozali ko bongiso ezali lobi na yo. Sala ngonza mozante ko pambola yo bande ko nyonso je crois tout comme presque na vers temps où tu fouta ma pango ya bateau je crois ceux qui ont bien papa chiko bien mama wechi pour na couper sa contribution té à moi oyo ngai mona futa lupango wana mutu musute sala ngo pour que bano baza très à l'aise za moza to pambola yo kozanga pété kala mingi té to kota de bata ba fête so bano de ko kusala ba koli po bana ba fête pe malam c'est le moment yango yo otina pe mbongo c'est le moment yango yo je crois ba numéro za wana papa chik na mama wechi de osala yango so bengi bango en tout cas bazana sala yango bandi ko sala yango nzamba pambola bino. Je crois notre cas papa Carlos a trouvé soli solo mokili est très compliqué to bengi mama ye mama zali juste na plateau aza plateau te boli misanga za juste libanda ya réception pour que wa côté en na kati ya plateau to ebite nini koleka a o papa Carlos abi ki bolamu mama eleke belé tant to côté sport publicitaire abi bolamu abi avant mama avant ba ke panganga mama zali bongo te tant ka ba otipa manga mama la kisu bolingwe mati lisusu ya koleka donc il y a problème donc bolingo moko sa te so mama zate ya azo bisa ne connaît Chris to ke ne ka panganga na abo mama te Chris abi lokola décision ezali bongo
il faut qu'il y ait un tina suka ye motika na katanda kwata ndenge maman nga bakufa malé mais ya ko kiso moite ya moi ami longol de bien avant malgré que biloko netikali kuna pas maman la mitende malgré biloko ezali mais ye mo muta komana ngenga sani nzamba lo pambola biso ndenge tozokotsa maman awa to banine koleka awa mais tu dis que le Saint-Esprit est là et Dieu va défendre et puis nzamba olongisa biso na mukolo lelo papa maman a sa commis on a makaso expliquer makamoto expliquer biso c'est votre maman à une de 9 ans ti lelo comme demandé football non sambelaka ke alimbisa biso tosambelaka ke alimbisa biso non pour ça là oui ça me dit oui pas mais il faut me confesser na monoko na oloba mabe oyo bino bo proposer ki bo sala et pas ya maman malgré bo pesa no lupango eza bino pourquoi papa lobaki ndi comme ya bino. Ok, merci bano balandi, je crois boyoki ndenge bo mona ndenge titi ya papa na biso zali pourquoi tu as maman rapidement maman Angèle ndenge balobi na biso maman Angèle na ebité maman Angèle ba mtem nene pourquoi tu as maman Angèle. Ok, alors wow, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour maman Angèle. Bonne. Bien papa. Vous allez bien? Naza bien. Bon bino. Oui, ça va. Oh. Bien Carlos. non Oh, awe kusani. Ni nango yo zana kingasani. Avant tu to lamsinga biloko na bombe leo yete biloko e baby. Ya. C'est là qu'à yoka pourquoi? Oh. Ça n'est ah. Merci, sois place casse. Oh. Na sepelité hein. Maman Angèle. Maman Abana. Fana maman. Merci. Wow. Kuti moi noir. Na moni ko yaya. Vraiment. Oh. Non. Biso to bengi sio. Maman Angèle limbisa na biso parce que to bengi mbang et puis à respecter maman mukolo. Koleka na ba plateau à boyer, les appena dignité. Même ngamo maman na ngabo so bengi sebo, ngamo na ko sepelate. Mais s'il y a un cas pour nous solution nango, je crois ça peut toujours ya ko mekape ko sunga et ko aider bato belé. Maman boni. Bien papa. Boni santé. Santé za moi bien, malgré tout nazo sentir tout bien té mais nangolu na télébi. OK, merci beaucoup. Osamila na bima, to samila pona moni au respecter hein. Na to bima musapito bima mushwa. Té. Ezaka elate. Ezaka elate lika. Elate lika. Ah vraiment. Ngakati bima pour Elate lika. Elate en tout cas. Merci beaucoup maman Angèle. Maman Angèle. Yaya. Boni papa. Papa zara soute. Papa kufa. Papa kufa. Ça fait 5 ans. 5 ans. Ah, paye vraiment son âme. Notre papa. Ça qui bien pour nayo hein. Et moi je ne ko beta bandeko yo ba maman ba papa ba to ba kufela mibali na bango ezaka ndenge nini. Za nini na mobile na yo ti séparation na mais kape ko expliquer biso c'était comment ko perdre moto ya valeur le pas mobile na yo. Ya ozong sanga susu na pasi. Vraiment nazaki na mobali o ba bike mobali. Malgré tout na pesa ye mwana te. Nzambe a permita biso ko bota te. Azwanga bana bo mwana. To tambola na hôpital, to luka mabota, naza normal, mais mwana ayete. Vraiment eza passe. Soki nazo kama mwana nga Chris, mwana nga pardon Carlos oyo. Oh, so na bikomba Chris boko kamwa, bazaka mibale Chris na Carlos. Oh, ah bon? Oh. Bazaka mibale Chris na Carlos. Nazwa bango bana nga. Na bota bango te, mais na bokola bango. Bana bo mwana bango, bana 9 ans, ti ba komi mibali boye. Yango moninga na kamwe, pona komona mwana nga na plateau oyo. Na ebité masolo te kozala, mais to ko sola na kati ya ndako, mais en plein air boye venza batu bazotala, eza pasi. Et puis singa so. Na ebité so ko funda nga na likamu nini, mais nga na ebike bazaba na ngai. Papa bokoli bango vraiment. Abokoli to bokoli le bango nazwaka bango bana na néglige bango te. Tina lelo bolinga papa.
namona ngo na bana o soki na botaka nga moko na ebiti so bana banya bazandeni bazai ko gâter bato yeza tana mona quartier aki papa moko balamu Abela gini kwa kufatika biso boy, ça fait 5 ans personne. Bon biso to yoka kikeza ki tension mais yaki poison retardé et ça qui est yango na de bodo sa ba recherche to mona keza ki poison yango de pour maki papa. Mama mwana kota ba détail beleza te selinga sumo pasi. Pasi. Selinga pasi tango lobi. Non. Maman je kanisi. Ah. Bolimbisa la bana eza pasi kokufula mobali. Mobali olingi. To nzambe limbisa papa. Bolimbisa ngai. Malgré tout tumboli pota me eza foti na ote esinga ika koyeba. Seigneur, ça fait mal, hein, ça fait mal. Seigneur Jésus, ça fait mal. Mais merci maman, merci. Je crois qu'on continue à sauter. Na habité bandeko iska bozali et sali biso et passe na bien bandeko belé ba nazo kokate vu que maman biso zo ba parce ko bota te lisolongo fallait zakata ko bata mama mengi ko bimisango bon mais atanga biso kombo ya Chris atanga ola benga Carlos Chris donc c'est que na moni ya maman walinga bana na ebele. Merci beaucoup maman. Ya makambo lobi senga pasi mais na lingi ozala makasi ya koyoka ubani na lisolo ya pasi eza na eloko mosusu pe susu Seigneur na habité comment je peux le faire mais nazaka sansa osala poza musala na biso papa akei batiki maboko pa batiki ona bana ngolobe na biso bana obozwa ki 9 ans tilo bakomba na bandefu boy bakoli obiki bolingo nyonso papa okitisa ngo pa bana. Je crois ngwana non maman eza bongo papa kitso pa Carlos et puis na Chris na linga bango moni bango bakomsaka osala nga nyonso po bana moko baza botosi batosaka basepelisa pe ngai vraiment na sepelaka na bango makasi donc nazaka tuna souci teke na botate ebike bana nga de nzamba pesaka bana bango Yesu. Si aujourd'hui le bazui moyen moko ya ko zo basi ba pe bala ba kene batika musiko ko sepela nango to linga bazala ka wana po mona ka bango lokola lopango naza nango eza de tokabola ona katikati lokola ezali ke lopango mosusu ezali nango sepela ka bavandaka na bango wana mona ka bango vraiment maman namona bango kaka vraiment bana batikeli ngai soki bango te nazaka na pasi bandeko baza musika bandeko bazalaki sangani vraiment baza na boma donc na Kinshasa nazala ndeko te bandeko nangisa bana ngai yo mibale nazwa basungaka nga yango nasepelaka na bango bango mpe nayebi ke batosaka barespectaka ntake mama yango nalinga nazala bango kaka esika moko. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pesa so makasi wa salam salom. Papa Carlos. Prophète. Yogi maman lobi. Sois un homme, ce sont des choses qui arrivent. Maman Lélisinga, je viens encore les jours où on a perdu qui papa nanga. Na moni yango sulelo. Les apôtres moi ifungwa monsieur ponangai. Yango j'aime beaucoup ba maman batikala na biso ba bokola biso. Nyama pesa mo toujours makasi. Mais na bandeko ba botité mais bano ozu wana bokola bango. Bazabana otala lelo conseil makasi maman Angela pesi biso ke même si bokola mwana ya mutu yo botité pesa affection c'est pas mwana wana. Papa Carlos, sois un homme. Votre maman est là.
Maman. Oui, moi, Carlos, ngai, olobi nini? Mais biki, comme peut-être au monde nga mais nazaki na choité. Sinka nga na ya awa. Mama. Yaya nini? Nini ngofuka maboye? Yaya. Malimbisa ngai. Yaya. Vanda non, maman Angèle. Yaya. Tika. Pas ça maman maman Angèle, pas ça maman. Pas ça maman ngai. OK. Mama, olimbisa ngai. Waka mama na ngai. Seli mama wala kisanga bolingo ki mama. Au fait, pardon, vous souvenez na koko yebisa mo mama te. Non. Oza mokolo. Ça sera plus mieux yo mokolo ba parce que peut-être ngai me soit défendre pour ça maman sousou. Vous avez besoin maman ya. Je crois même ya maman mbala liboso mo tala tala misu pa ipa yamba liboso zo kamo. Mais on tout ça censé à ça la kabou parce que yo motolinga ki za abou. Zo makasi même ils ta bref. Je dois expliquer maman wa msusu. Kene mbala moko tout dobeti. Maman. Nazoyoka yo. Tokotela kionda kwa nganga. Yesu soka zaki mwana nga moko koko sala nga boete. Baliki babo manga. Maman Angèle. Nganga. Prophète nganga. Maman Angèle. Siko yo kino likamti ba kotelanga nga pour toi. Nini kasi ba kotelanga nganga. Naso nini nganga bangisa kaka yo naso ko mbela tela na kasi ba boli babo manga. Non, c'est là maman Angèle. Maman Angèle. Papa na yebi. Papa. Au côté maman Angèle dans la pona nini. Una makambo lupango. Nika papa loba ke lupango na mama pesa biso lupango o ba locataire baza. Yesu. 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 Uzaki likanisi tokeninda kwa nganga. Bana na teka. Maman bata kimoyoka. Oyoka yaya na oyoka. Biso totika na lupango wana. Tabo banga ngaboka kini ko panga. Uzaki photo. Mama limbisa ngai. Uzaki kutweta ide na ngate mama limbisa ngai. Bolingo na pesa bano ya pamba. Bolingo na pesa bano ya pamba Carlos. Nasali bino nini? Lopango mobile na moko. Mobile na moko tasema lopango Carlos. Mama. Ya ba ni tangu esika lopango utate. E bana na lopango bakutate po bokata batiti po basoka bino bana bikela na fuka sala po ya. Babo mangai. Sio wala bana na yo. Mimi ya yo atemna katikati sasa mwana yo. Je peux trouver bana yo. Ya. Na kuto yo kaboy na kelika komelo kufi. Epo nini? Nyose zaka somo ya. Boso na kufa ngibiskema. Siko iko funda ngaya na plateau. Fona bano balanga kanda na mandaku. Siko zo place sur fan. Ya. Zo place sur fan. Carlos koboko na mwana muto za pasi mfana bota yanga moko. Nzambe. Maman Angèle pour déborder te. Pour permettre de satana kota. Pour permettre de bango malamu nazoki bango malamu nazikite na kina idemo ka mabete atana po iko pesa bango lopango me baidi ko sina motema na gaite onga na cancel bango ba yebi agote ya. Qu'est-ce que na yina bango na bomba moko to na boya bango no subu ye Carlos aloba Carlos. Maman ça kabino biloko ko liete ya na pesa. Je crois na sola na yo kasi. Ndenge sola kapana ngana bango boko na boto kinda kande moko. Mongo siko yina ngabo mangana sala bango na sali bango nini. Atana bota te. Yo ka maman Angèle. Nzambe ayebi nzamba pesa bato même état bozana bana ba capable de bana moko pesi ya no Carlos na Chris. Je crois moi maman iza likaboza toto sola na yo na kimia
parce que otie Chris yo nanda Chris atika na ndako tika na ndako parce que yo katie moyo yo kaye tina sukezate yo omando condamné ba yo kana ya motema pasi yo kakandike mutu alinga boma yo okoka est-ce que zaki yemtenga boma yo siko lo banana ngalinga boma siko yango na lingaki olio salchité nanga ko fanda siko kimia opesa isiko nzela a expliquer yo nini lekaki pour la côté ndako nganga isaki ida nani ikuta bakomaki kuna c'était comment nabi ko za trop acheter maman maintenant na besoin fanda kimia oyo kai merci yaya merci aloba na wasa so le côté papa Carlos prophète oko loba to ngana loba fait kokate ok maman Angèle yaya papa Koufi je crois ibisaki yo ndenga zo kufa lupango eza pour locataire obozana sona kindele ngana invité baki viki bozoi bano na age 9 ans ti bakoli bakomi kwa bana bino ye so yo zate okufi ya utaka pesa lupango na locataire soki ya pasate parti wana mususu wana locataire pesa parce que lupango eza double eza 40 c'est 40 20 eza 20 sur 20 eza place nombozali 20 sur 20 eza place locataire bazali na baki opesa bana wana parce que bino ana Kinshasa bozana bande côté sikutan et comme opesa bana lupango ibani ko boya pourquoi bon na boyi ko pesa bango na tina nu teme na tina ok na tina po source ko soma bato pango na bayebaki yango te toteka lopango na biso esika tozaki na lungwala toke ko somba kuna na lingwala ba famille bayebaki yango tokimaka makama ba famille ok yango nakenda na mitendi loko eza double parcelle na yebike soki lelo na zwika parti na pesi bango ba famille bakoluka ba déranger bana oyo yango ngana motema na lobeke nakopesa bango me bakola bakoma bato na ko saliza bango mikanda na kombo na bango donc jusqu'à présent na usema mikanda kombo na ngaka na ya papa pressé à vie bango ba na yana sala oya bango na kombo na bango pona nini ezala ke sala ya bango ata ba famille ba mo ba discuter na bango et mais bazano trop jeune na âge oso na miko pesa bango lopango ou soit bakoluka bateka ngo et ko perdre yango na linga kiteka bazwa lopango nanu siko soki na saki motema mabe papa na boya ko pesa bango lopango mais na pesa bango biloko kolia et puis tilo bazai pa na yo bazai pa na nga kaka mikolo ya moni Carlos okomo ko lovana na Kingasai na yebiti na te mais Christo zana ye kuna tikali na ndako na nga ndako do so na tibano bazana kata ndako na zaka les do na yibike bana bazakimia eloko moko basala pe o baza miyibi to baza mobulu bakulu na bana oyo na misala wana bazala kate do na zala bana moko baza peza éduquer bo éducation na pesi bango vraiment quand ndenge na tangisa na classe ndenge na pesi bana na ngai éducation bazaka beza bana na kana idée moko mabe pona bango te c'est-à-dire que ti ozoboya kopesa bango lupango ezaki parce que yo ndo zena mayele attaque maman mokolo c'est-à-dire que on a otala déjà lobby na bango mais vu que bango baza ba jeune baza pressé ni baluki baki okotela ndako ya nganga po okufa siko papa likambo yo siko so ba na bango bazui ba famille ba eza famille nanga eza famille ya papa ba ko déranger bango te en tout cas maman en tout cas eloko yo papa Carlos papa Carlos yoki maman lobi maman za trop sage ko le kabino ba famille na ba ko tia ba ko na pasi pona yebi ba seniki mona tsala ba za trop vital donc ekoza mabe pona bana oyo yango na linga teke baye ba fana kimia do pango na bango ezali ngako na ko kena to pango mibale wapi yaya vraiment eza munene tu connais tibo bosse mabe net tibo exposer maman lelo famille comprend famille ba ko comprendre tibo exposer maman to éviter maintenant to ça nini en tout cas bande ko balandi je crois ba benga Chris ana mitendité to ba to benga babiki azaye so na de ba lobaka ba terme na bango kaka ba mibale on va azaye so na balance moko na matete donc ba suye déjà donc azo ya pour matete na bureau na biso za vraiment musikate
c'est juste dans 7 minutes parce que vous avez une moto na biso tu as peine ndiko ma kumba moto comme on Chris akema ke kozwaye Chris on peut te benga dia billet pas na za juste na matete aza juste côté kimbi donc a ozwaye mbala moko wana bazo komela biso awa mama Aujourd'hui, nous sommes bien. Nous sommes bien. Nous sommes bien. Nous sommes moko panzi. Pas si moko lokolo kutu awa papa ko tambola. Omoni place oh na mon niveau là. Na comprendre te soke lokolo nzoka bana bake ko baby. Sake soki nganga na bako bake mutasalinga boy. Pana yebi na monsieur. Aba ni babo mangai. Siko soki na kufi bako zwa nini? OK maman. Je crois fana na yokimia. Biso to basena nzambe, nga prophète Eric. Tous un pasteur bienvenu, tous un Thomas Fabien, ainsi que toi maman Witch, ainsi que toi pena pasteur Gilles. Il y en a bakaya makasi abazoka solution nango. On va prier par rapport à ça. Nganga ma koki ya ko baby sa me ko bongisa nzambe. Nzamba réparaka. Nebi ke papa Carlos. Papa. Je crois na mono ko kolobate. Parce que lelo bino bo exposer maman makambo lelo famille ko yo kango. Lelo a misi secret a bombaki. Abaki anoluka mwasela no mikanda na ebite mena to osuka wapi lelo yo batu nyonso bakumuli kolandango bandeko bazana kisangani bandeko bana boma lelo bamoni sikoyo pomisi mama na likambo o mama idée na ngozala kite yona makama vo sala likambo faut pesa ne faut attendre papa otokota ça mais pas même 10 ans à te voir comme ça non kokisi ata 30 ans te so le mama azu lupango apesi bino lupango bo te kango lelo ko tamino poto on peut des beba niveau za mabele lelo ta poto ba tika poto bazo so ma apo babi ke no mabele ils riche tala lelo placé ba écoute ta idée na ngate Chris idée na ngate oh à ça commis déjà Chris on déjà commis maman merci beaucoup moi no Chris a commis na lingi ozana kimia zala maman même sur bango te mais oboko libango de 9 ans tiba koma basa bano ya yo ate oke na leta basa bano ya yo moni ngande sali pasi na moni papa alingite na linga bango kaka likambuti ana osale lo hote vraiment beaucoup de choses nani papa Chris papa Chris ça va vous allez bien? Oui, très bien. Vous avez une place au fond, papa Chris. Boni. Bien. Maman, vous avez mis sur paille paille. Bateau na katia oui bango. Pour la moni maman, na moni pesu sunande wana kaloxi, on a kamwe. Ah. OK. Ba si vous avez na tête, on ça balé non ça na tête. Na ki wana matete. Na ki po na zo blamba mona tika ki na lavage. Pour me faire la maison et quand na vanda qui na onzela donc des mitaines de tima tete souvent mi wala na matete moi mingi oui d'ailleurs matete moi mingi pour dans ma relation ba panza matete pour za panza matete bo batem makasi panza matete taba pia me boya ki jeunesse kana ngoloba jeunesse papa Carlos et papa Chris permettre tout bengo à Carlos pour maman payer au ça bon papa Chris papa on a fandia maman la ngai apana oui ulingaka alingaki makasi po ipalinganga makasi so mutu alingaka eloko wana ezaka question na otuna yo mutu alingaka mutu mingi alingaka mawani mingi akoboma ye non aboma te po ani po alingaki makasi ndeti ngata alinga bajina mama na ngate solo yo kilika mo buto mwana mwa muke azwi nzete tanga tazo okuta finga mama oyo Angela ofingi ndoki yo sa ni réaction na kubunda do kutana kubete na kozo kisaye peso ba kanga mama na ngwa bimsa bongo abimsanga abimsa yo oui ah bon bino ba ina mkolo nani ileki ngana Carlos la kara inani siko nani nana zaye dimna za asala mukolo azala mukolo yo oui solo na quartier mo moni mutu mazo finga ye o sandeni na bunda po moni mutu azo yo bunda mingi so le mutu azo mankilinga mama azo mankilinga grand frère pour se charger na ah mama soni ye pala o sala judo taekwondo o sani sa box ya yango za trop brutal ah OK to ba yeba te so le soleil za mutu mama na Angel so moni boni to na kata plateau bo sali kango bo mama biso oui mama na nga fani boy mutu mo boy to bombier il faut barrer kaka fa quoi c'est donc trop c'est trop
mais avant akomona pas maman abomana maman fo abanana pas ngana Carlos abanana na Carlos oui koko tsa mutongo ça problème tenga so na moni ah et on a réagi beaucoup avec ça été bon merci beaucoup mutongo aboma maman o ezayo papa n'a évité tout ça dans jour anniversaire ya maman tout ça la comédie tout ça maman beaucoup est la réalité papa en réalité il me tombe bomay mais tu as maman par rapport à quoi on bon papa anime ah bon à vous la parole papa Chris papa Carlos plutôt vous non mon atina wangana te Chris n'est-ce pas te to kenda nganga Carlos yo okenda nganga ngai bananga na botoma atanda nganga na atanda nganga ni sala mon maman yo muto opesi nga idée kinote Carlos maman ninga zo chama makambo lupango makambo yo ka muto yaka na ba idée liboso ye na avocat esimbité o yesu na idée otokenda kwa nganga tokenda kwa nganga na yo tokenda kwa nganga awo ngo wanga na Carlos na éviter bo bengi ngana ana plateau po de o salir réputation nga ba bateli ngeni hein e ba ko nga o tsoko ndaka nganga to nganga ngom ko ni Carlos on se dit qu'il défend battu ah tu es sur le cinéma ba ka ngana au cinéma de papa parce que ça grand frère yo obani yo le ki mo simba ya mais problème ko ba ko se ngai les ko so de maman ba yo ki ba mo ko so ba mo ngana ba ina ngai hein yo kenada nganga de oui bana bote mata ba ko ngana ndaka ngana ko fensi bana botama ici vérité so Carlos tala pardon hein maman ça yo déjà secret nyoso to senga maman bolimbisi alimbisa biso c'est tout ngai hein makambo zo sama mandaka nganga na edia muti ngala mpoka na edia mama lipongo mama papa sanga apart na ngai sili OK yo sumba lupango mais papa akufa atike so lupango papa ngwa ya papa na yo pena biologique abota yo akufa atike no lupango to et après cela de voir comme ça dans notre gène ko ma wela mama lupango te parce que so moni mwana mobala ko wela lupango atata seki na vie na yebi loko sala te papa et ça pour na bongoté oui et ça donc papa o aboko libiso avant akufa alobango bien alobaka ayibisa mama na miso na biso na miso mama kelele o so nga na kufi na de mapang o nga zala na et pesa Chris mpango moko na Carlos il peut otika le pango moko yango o nga na lobela yango lobela parce que mais yango tango mama bongi ko boya ozwaki avocat yo ka yo ndikolo idée yo aka na ba avocat kolo idée na ebite avocat nzete to ni na ebite avocat ni yaki na ye ma avocat ya mi balé susu kaka yo nde mutu OK même idée boké panga nganga ngota na makambo ya avocat Carlos mtamemanga pa camarade na ye ngeta memanga pa camarade na ye mais ye a admission camarade na ngai ngeta makambo na nganga na yebeta makambo na nganga nzoka na son awa nzoka wana est-ce que vous avez besoin ni tant maman non le problème où vous en avez besoin parce que toi aussi ça là maman to qui est maman de gauche à droite était au moins bon maman pose le pont pour so bomi pardon ko tona bon sana ko tona na bon maman te Carlos te bon maman pas on a dit c'est pas vérité pardon le pas vérité tala maman akufa si faut que la vérité to la vérité pour maman tikala so ko pour maman la akufa te so que ne ba ndaka ngako na yo moko OK donc maman pas aller pas yo moko mais maintenant qu'est-ce qui prouve que Bambolo ba oyo il y a un plateau qu'est-ce qui prouve que Bambolo beza solo au fait tala no kama masolo ba est-ce que ngana ko longa ka musika bongo na bengisa maman pour na biso ba vérité o na okosa na ina ka yeto na sala nini na comprendre ce que tu as ngati na ko ba olinga ngati okosa ngama ka po mama abenga ngana ndako tika na mama OK donc yo manga mabonganga o nyoso ya lobi mambo donc yo mambo yo manga le pang oui maman le pang o to fanda ngana ye o ma abenga le pang na biso ne kisola na papa c'est bon OK merci beaucoup maman aya Carlos aye alobi ke Chris ana bomayo bon ba yo kai po bomayo mais ya akumi ko passe parce que d'ici décembre kitana sama belo kufa to yo bi ko zo ka pezo to bien te obaki il paraît que à part ko zo photo to ne beaucoup na côté na chambre maman hier zo ki photo ngana zo sous vêtement ya maman ngandi na kota kitina o ta ma villa mabe o côté na ta chambre bano maman do izara papa charge na yo mo ma mikro na kati donc mo zo sous vêtement ya maman tala imagine comment ça doit sous vêtement maman simba ya ngo
Carlos Chris nalingi bino basali bino nini siko boso wanga na makambo avocat bo mbongo nga nafutaka avocat ke anile makambo wana eke ndawa soki abno zo wanga yo zo wanga mama ngana wanga ni te na lobi bien avocat wana o ba benga na parka matete yo ni ko ya mingi matete papa na ndimi ngo ça ça ni kambo po ani ko ya mingi matete na parka matete mutu wa benga sana avocat wana to kuta na ndenge na pesa mbongo na pesa ni Ekeka vraiment bon papa Carlos yo zone dima maintenant na lina mettre mon ministère en jeu. Moi j'aime ça. À bientôt là toujours kota mois de décembre année qui na kosila maman yo na problème ezati wala to sambe na biso ekena ngo makambo zo loba oyo lobi sikoyo devant Dieu. Bible lobi na mokana 1 roi chapitre 3 verset 16. Il y avait 2 femmes prostituées bakenda ye par roi. Pour wakate bon likambo. Roi tombola kezaki lokola épée. Épée c'est la parole de Dieu. Toli muta kufate. Toli mama perdre muto moko te. Makambo zo loba. Ezali vraiment ozuta mutema ya sincérité na yo. Fait. Na longwete pona ya awa. Na bana loba makambo bwe to pona plaire batute. Likambo na loba e salanga no 1 passe numéro 1. Oh na la zala ngo poseza ke Christ avoué vérité. Avoué vérité ngana na posa o mona mama akufate. Na posa o mona akufate. Ko vérité o mona loba. Vérité o mona loba. Mais tout ce qui on t'a ma casse dans bon de fois on va vérité yo mo so ni on vérité on mona bimisa. O sa marate pour dans un plateau. Fils. So da plateau on a sala on ndako bien bien. Merci. Merci. OK, merci beaucoup. Na bandi pas na yo. Parce que maman est innocente. Yeba ke ba innocent. Nzambe ya ba ko justifier ba nzambe ba kangola bango. Mais là maintenant le problème est entre vous deux. Ok, n'est pas un ganga. Même si au tchèque à Makolo, au participer ici au spice des armes pas nga. Papa Carlos, la bande pas na bi pourquoi na bande pas na yo. Makolo mi balo qui n'est pas nganga. Makolo na ngeke ndenge pas nganga. Yo mu kota na kata chambre maman, ozaki sous-vêtement maman. Oui, ngam na kota na chambre maman na sous-vêtement. Bondimaki ki maman oya kufa po bozwa. Je crois ce maman kufa il sait que là maintenant bongo ozwa tous les deux pas on dolo bakaka. Idée ça qui bon. Ah. Je savais. Mais baki. Papa Chris. Ozoni mabogena nda wanganga. Ngaki nenda wanganga ti. Nanda wanganga kinda kyanguti. Bana bose bana tsama konata nda. Non non non. Mama oyo. Non non. Yendo tu ngai. Yendo tu ngai. Mama tu ngai papa c'est tu ngai. Mais moni makambo sala. Moni makambo sala. Papa Carlos. Papa Carlos. Moni makambo sala. Ça va nous dire non la kimia papa. Kanisa peke mama oyo alamba te loko oliaki. Ozo sous-vêtement mama kwa nikas. Lora mama la melo na liaki ozo sous-vêtement mama kwa. Oyo pesa kinga idée. To tale loko msomi bale allez sur le moment on non papa Carlos. Je crois que dans notre nouvelle question il y a fane kimia. Tikana salam sala. Bébé ka basoko idée ti. Tabi. En fait. Ozondi make okinenda kwa nganga. Tinga kinenda kwa te prophète. Ozondi make yo mtoluka ki mettre avocat pour luka makambo ya mama kita. Non, isanga ite, eza ba relation na yo mtaluka ba relation. Christinga yeba ina matete. Na yeba na matete ta place moko te. Ye moko ne mutaza ba relation na ye ba avocat abetanga lisoya ba avocat. Ola betela ngai. D'accord. Oyo ya na Bible. Ngakisi basela bango. Basela. Ce que j'aime dans la Bible, ben fait la Bible. Et ça ramusala. Dans les 2 versets bien on a mutu. Ça a besoin de on attend ngoti. Premier verset dans 1 Roi chapitre 3 verset 16. Deuxième verset, ils dans 1 Roi chapitre 21 likambu ya likabu ya Nabot.
Élie aye vers Jézabel, aye vers Akab, aye Akab, lokola bamboa balie balamboli makila ya Nabot yo pe nzambe otina bamboa bakolia yo bolinga te ke entre vous deux mutu mo otakota ane otatika ane na bandie pa papa Carlos so mambo boza na sincérité okota ndako nganga parole ya nzambe justifié yo simba ozoni makokota ndako nganga pona kota ndako nganga woni mako yo lukaki na bino te na ptie yo ndima kili yo po ndima ko sinedi mama akufa na ndima ike na lelo ndimi obite na lingi mama akufa te na ndimi mama akufa te. Merci beaucoup pour la sincérité. Papa Chris. Papa Chris. Prophète. Prophète, pardon, prophète. Oui, bref. S'il te plaît, prophète. De côté de Carlos. De côté de prophète, pardon. S'il te plaît, prophète. Prophète, pardon. Il y a avocat. On appelle ça qui idée. Il ne pas maman. Maman, s'il te plaît, maman. Maman, pardon. Banana lingaka. Banana maman, pardon, maman. Tu me sors l'hymne, c'est ça, maman. Bana ngai nasali bino na mabe ozami lenge ona kanisa bino yango te bino bokaniseli ngai mofutaka boye nasala bino. Ok, merci beaucoup. Maman Angèle. Maman Angèle, pardon. Venez boire au fuga manibosa mana bino. Eza pasi atana limisi no bosi bo minga na ndaka. Non. Maman Angèle. Maman Angèle, abomi yote. Oui, poto luka solution. Lokola bana o bafukami. Yo pe ma misu. Bana pe ba belili ma misu. Nga même nga na ole na kata botema. Nzambe oyoyo akangola kabato. Je crois qu'il y a okangola yo et je crois au bana o bazonkala sama kolona yo. To sambele. Nzambe liboto na salo boko na yo. Totombulika Yesu Masia na kata libota oyo. Libota oyo babunga ki me bazongi. Bazongi maman Angela okufa te dans le nom de Jésus. Et non dit ma misala ya Satan les a dévoilé pe ils a ko détruire dans le nom de Jésus. Mais ebi ke motema na bango ezaki mingi na posa bakoma pe batata lupango basima pe mbongo bamwa baningale bazokende. Bibi mutu alingaka mokila koma ka enemi ya Nzambe. So ba pousa ni aiza pona lobiko. Na koti lobiko na komo na Yesu Masia. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je crois bandeko. Comme na suka notre émission. Bango ba kosi sa musala, soto aussi awa, faut maman le kana délivrance, ba pas le kana délivrance. Suite ton pe Sabino. Nzambe lo pambola biso. Merci. Allô? Allô Masasi. Ya Masasi. Nani mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Omoni ta mama abika église. Alors là qui bien té. Ta bazo se mbongo, yo tindi mbongo, bango balie ba songe ba kati ba songe ba meme ba dispensaire la mike. Et là sunde wana temona. Mina poto na Kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Kota ni mama. O mama zo ngola bébé, bazo zo soya mama. Mais la femme mama zo micheno. Mama zo lia 3 fois. Tongo bidi poko. Deko nanga eloko zo se pelisingani. Misunga homme de veillard. Oyebi ba oyebi bana courant zo kata. So ça rika manœuvre bano ya li bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi d'autres déranger kaka na mutu na place la liwana afini bouton rouge docteur mbango azaka kati
Tu sais pourquoi? Homme de veillard Missunga et ça n'a pas ta clinique Missunga. Donc ça faut tout le monde regretter. Ah bon, tu sais bien vous allez. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna. Abela te bazo sala. En tout cas, elle m'a dit que mon ami pedanga na peni. Bana mama comme na homme de veillard Missunga. Et moi ni na Missunga. Et mon ami bango le voici n'est pas bana. C'est fini tout ça. Le lien mon chuté. Homme de veillard Missunga. Ngana bango rendez-vous kana fendi no. Na peni. Non, tu vas prendre kuna lia tranquille. Après ma médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa kama mbongo na fendi moi. Yeni saba wala changer comme on a fait mili batimi suna. Babe.